mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la république Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosala biso banzela moderne azali kobongisa banzela mpona kofaciliter déplacement ya population booster économie locale pe mpona koaméliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele. Émission Nabino, misala ya Fachi, tozali awa pona kolakisa bino partout. Président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa, toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili. Réhabilitation ya Veni Kulumba na Masina, réhabilitation ya Alevert na Ngalema. Banzela ezali epele o mokonzi mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Les allées si kabitumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique contenue. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Émission Nabino, misala ya Fachi. Moti na bien so balandi pe ba abonné ya FM télévision surtout mingi na ba abonné na biso bato bolanda émission na bino misala ya Fachi. En tout cas un grand merci na ba abonné nyonso o boza ko s'abonner, bozo partager l'émission, bozo commenter, bozo aimer en tout cas nzamba likolo apambola bino. Nabi ke boza ebele bolanda ka chaîne o FM télévision na moni bande na biso ya Congo central bobenga nga avant-hier, bande na biso ya Bandundu, bande na biso ya Chikapa, en tout cas tout ça on est ensemble sans oublier ban Australie, bande na biso ya Paris, précisément
bandeko na biso ya Belgique, Allemagne, donc boza ebele bandaka chaîne oyo FM télévision surtout émission na bino misala ya faci. Alors lelo quand nde bozo mona nga na sima na ba Congo te na bandundu te naza na capitale ya province ya Kinshasa, précisément na commune ya Selembao. Donc commune ya Selembao, quartier Kindu. Donc na quartier Kindu awa pa yo bozo mona na sima na ngai érosion et salama awa c'est no habitat ya Kindu balobi depuis 2008. Donc ba mapango ezala awa na si bozo mona drone ba mapango ezala awa ekenda depuis 2008 siko ndeko yebsanga depuis 2008 stilelo bandeko ba souffra trop pour na érosion. Donc awa soki mbule beti do soka likolo yindi donc bongisa déjà bilamba bongisa TV bongisa bilo ndambu tsa de libanda po soki yindi lupango ekei o récupérer ta mo blora miki. Alors na bokasité ya président de la République Faci Beton bino bozo mona misala Faci partout zo ki tatola Sabino na ba commune nga sa banzela azo sala donc presque misala ebele. Alors biso to focaliser na banzela. Alors lelo tu jaki bon to kita a na commune ya Selembao donc toza précisément na sima ya Ipen. Donc baimboka bana kino boza na mikili boza partout dans le monde boyebi Ipen donc toza na sima ya Ipen pa yo wapi libulu sama érosion donc ba mapango nde kenda ya sakanté. Alors na bokasité ya président Faci Beton ajishaki bon basela bango caniveau na simomo bozomona caniveau ya munene ibandi banana prince donc banana macadam principal et kititi donc na sima na siona eza rivière Morizawana kombo nango donc quartier eza camping donc banakin boyebi Ipen Selembao so pusi moi moke zappé donc na sima a eza na toza na camping donc rivière wana donc caniveau onde bomoni ezo kitati na se wana. Alors ba sala bassin pour ko recevoir mai nyonso o ta likolo et kiti wana et diminuer moi pression après et kena rivière wana. En tout cas mingi on bezate tout ça pendant ba précision bien te pour biso kitika a lelo to meke mpepe ko jwa ba habitant ya koto ya quartier to meke mpe ko yoka bango ba meke mpe ko loba awe zaki ndenge nini na 20 érosion o isala mape bande érosion sala mati lelo ba vivra ndenge nini. En tout cas ils ont président moroté a kanisa que asala nzela oyo quand même asala bon caniveau o ya kitoko munene donc biso moto kitoko tali caniveau na kati donc to ebité. Alors, TFZ Radio, merci na pasteur Jay Kafwa depuis Australie, merci papa, en tout cas merci pour le soutien, merci na maman, babi so mon mobile ça moi malam c'est que maman pe na pembe na e aza aide moko ozo aider papa, en tout cas merci beaucoup maman na biso na bana nyonso na kata ndako nzamba pa mola bino vraiment, merci na ba abonné nyonso, merci na préfina c'est ma caméra, merci na l'incroyable Miran Kiamvu. Alors TFZ Radio tout ce qui bino bozona nous caniveau ndenge zaheli érosion ndenge zaleli comme ça tu rejoins ba interview ya batu to mekempe koyeba il kanisi na bango to leka TFZ Radio te émission na bino misala ya Faci le linge sale c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Le point focal c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabitumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience
pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la république Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne azali kobongisa banzela mpona kofaciliter déplacement ya population booster économie locale mpe mpona koaméliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele. Émission na bino misala ya Fachi tozali awa pona kolakisa bino partout président de la république azosala misala na kati ya république démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oyo ezwi kobanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili, réhabilitation ya avenue Kulumba na Masina, réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema. Banzela ezali epele o mokonzi mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya république démocratique du Congo. Désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala.